ndeti moto oyo botala siko mutuka moko ezoya kuna liboso degre kotindika mai tala neti moto oyo ekokufa ti tosufri mabe yaya tosufri nde abwe nakangami awa na okendenge nini mosala nakangami esika oyo apa akuti kosufri mpo boye eza déjà risque parce que courant na biso ya congo ezalaka ya mabele ezalaka ya se ezalaka ya likolo te courant na biso ezalaka nango ya se degre ebeti mwana moko ya bandaki eleka wana courant elengisi ye mabe tala sikoyo na boye eza risque nga sikoyo nazoloba na oyo namoni na miso ebongo bakote mosusu bandako ebukani bato bana mosusu bakufi nzambe yangamawa vraiment nzambe asunga bino omona mutuko nde ezoya na bakayasi bayaka nango kaka boye babwaki batiki baoyo asala te kaka boye nzambe pena asunga bino vraiment asunga bino nzambe asunga makasi asunga mpenza yaya po boye eza malamu te boye eza bariske makambo ebele mystique makambo ebele makasi mystique yaya osalaka vraiment balife ya boye po ezalaka vraiment bien oui tosalaka ta boye bamonaka comme ça bayeba boye vraiment osali vraiment malamu eloko mwa malamu kwa bonjour ndeko oui bonjour tosalaka ta boye yaya po na pasi eza lingwala kote nini mpo nga nazolinga nakende mpe kota lingwala wana eza précisement wapi eza précisement na toloba eza rond-point Willery référence rond-point Willery mais avenue Kalembelembe soki omeki oya boye mituka ekufi liboso boye makasi après Kabamba ok nayebi yango so omeki okende boye liboso mituka ebele ekufi mituka ekufi ebele surtout baketch ekufi ekoti bamai ekoti mai ekangami esika moko mai ekoti partout seke ekomi na Kinshasa mpe eza kaka boye yaya tika seke ekomi na kini soki wana palais du peuple wana na triomphal mai moko eza wana en tout cas donc il faut nazela kaka zela vraiment patiente moke mai ediminue mbula ekata mai ediminue après oya poso olobi ke oya mpenza kote oyo eza pasi oya boma mutuka yango pamba kote ok merci beaucoup mon frère ouais. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Papa, félicitations Penza. Félicitations premièrement. Non, Nelo Sali. Na personne merci. Message na zo passer kala bande konyos ba ya TikTok auto sala ba live. Biso to ba français ba imbécile que nous avons ba na Kinshasa na ba obaza na ba photo to za biso ba imbécile. Pourquoi? Maman, s'il te plaît na obiboya. Moi mutuka oyo ucho leka sikoyo. Mutuka ucho leka. Namona. Tala neti mutuka munene boye akoki oleka kuna liboso te mai eleke ebele akotala komo ozonga nsima akoki oleka kuna liboso te place on ayebi yango bien omona oloba boye bandeko nyonso baolanda live no parce que live no toujours partage yango tozala mayele mboka ezoketi na niveau rompo oyo ileri lingwala ndeko ya bombe alizaki kitoki boza kaka bétise na bétise ta balive osala yango gentili ngobila papa azokuka Kinshasa mais azosala eloko te en tout cas bandeko abuki bandako baplace oyo abukaki kuna na 24 alongoli na osalité te mais azoki kobuka kaka en tout cas papa so boenregistre ba TikTok boenregistre nga no tiki ya Jati Ngobila iloba Jati Ngobila Kinshasa eza yumbi te okendaka yumbi oboma bato na yumbi so faci abosa nyango babiso tobosana te oye na Kinshasa obuki zando eloko mobuta tika obuki otonga te bato bakufa na zando ozoboma okonte suki oboma bato Ngobila
comme yo zaka soki ndoki soki nani koloba mabe te nzamba nabi koloba kofuta mabe yo te oza mabe oza congolais oza patriote te noyo mpo boma mboka epuis bandeko bacongolais conseil tozwaka bapoubele toboka na bakaniveau te koloba mabe te toloba na biso boye tosalaka na biso ata live boye koloba mabe te et toi olobi na informe eloko eza motuya olobi pene eloko eza important bacongolais toboka bakaniveau na nini te bapoubele na kaniveau te basali te tobwaka poubele na kaniveau te jekoko ezalaka na prison il faut toorganisaka bapoubele na biso basalite na biso boyoka bino ndenge booloba bongo boza libanda biso mpe toa libanda bacongolais en plus bino ndenge bongo aya baopenga bateti oyebi se kobwaka kaniveau kobwaka basali na kaniveau te ye akokipe wana ata kobwaka mama na ngai eloko esalinga somo nayebi place oyo osala maobo biso mo tokobongisa tobongisa bandeko topase ka message mpe na gouvernement mpo mpe bazobuka baokomisa banzela ndenge biso mpe bapoubele na biso tobwaka na kaniveau te ezaka comme si tozopase message na gouvernement ntango ozokondane gouvernement osapeka erreur eya moto asombi lopango atie sikoyo na balabala sikoyo ya osala nini yaya nakondane gouvernement 100% te papa nalobi boye olandinga telebi tobwaka bapoubele na kaniveau te babido wana babido bamai wana babido bacanadien na bakondane na bango ozokomprendre lo nazoloba te yaya etwali condamné ba gouvernement te mais eza mpe lelo mosusu gouvernement aza mpe na erreur biso peuple mpe toza na erreur alors po toyeba kobongisa mboka na biso comme gouvernement comme peuple biso nyonso tozala na même moral alors nga na lwanda nga naza na ngola na lwanda biso na lwanda otika lomona te babwaka basalite na balabala mais na congo biloko wana ezalaka trop Voilà, mais gouvernement pe abongisi pe place abiki te abongiseli bango bandenge ezalaka bakamion ezalaka ya rememaka basalite eza malamu te ya kobwaka balabala mais imaginez-vous basalite nyonso ezouta na sport na gambela ezokota na bavenia matongi mais c'est pas normal mokomona bato bazona bafoule baza kobwaka na baveni na banzela et na sambula bo c'est pas normal oui mais gouvernement